tendresse. Entourage naïf. Et puis, le plus grave, réfléchissez à 7 fois avant d'obimisa maloba pour que tu vas yoka. Tant que tu as la TV parce que tu as belle vie. Ba prophète to basana nzambe ba pesi révélation moko yo ko lingo ya ko mema na ngambo na bino o transformer message wa allez biso na ke no plan la douceur to ba to la linga belle vite moto nzambo ya zara wa dégager wana o mona ka yo moko kangi bisaka no sa ba bengana o mona lo moko muke moko bimisi te ya mabeno wa kamano mutemo zaki na mona net ba tu ba yi direction ko ka ba tieke na rôle te o ko mo bina bina ko o so comprendre donc o posani babola munyoso oyo yo mutasala yo pona mabe o pasali yo bi parce que son bito otune mabeni no ya sali oyo silikeli yo ko mo lobiso ba n'importe quoi a roye biso di babeni na film te ko na casting na rôle na ngisala ki est-ce que mabeni ba sali. C'est-à-dire que Nzambe kara lingaki tout compte. Izaki tout cas fallait pas. Super mon n'a pas pendant vie. Bon, il y a bien pour la comme on a niveau fallait kana lingawana. À comprendre comment la ligne là yi. Là pour ne pas que n'importe de la Barcelone, tu n'importe les têtes, tu n'importe les têtes non expliquer ce qu'on réalité. À la nationalité là-bas. Beaucoup bana na bino bokota awa bolesa mo ba fupa bimene wana ba bobi ko na bana ya ba wana so lesa wa fond ba yebi wana so donc ba koki jamais okokana na bana ya Barcelone zo bota na poto. Alors le col a gagné qui déjà binayi même awa Barcelone ba chaîne ba dosi ya ndo kende bi ando ko temo mukena c'est Kemiki, alors ça la vie naïe. Au Canada, on a Barcelone, pendant les lotis. Il y a pour la. À quel nom le cabine Afrique ici? Babinga la Afrique ici, d'ailleurs, pourquoi Babinga naïe? Oui. La brutalité est pour le Baroma, tout le monde va venir à Boyi, Babinga la Afrique ici. Sur l'Afrique ici, tu peux Babinga. Et bon, on a pas tourné Baoyamba. Donc les jalousie ni monter ça la mapango ya komona ke muninga butuzala gina yawa a réussir binayi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de Coup sur Coup qui est présenté par votre humble présentatrice, moi Asuka et Yabasoni Soni IGF de la presse sur notre chaîne, votre chaîne Actu Final Télévision. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux de nous suivre, voilà. On a profité de l'occasion et puis na pesa bambote na ba oyangai ba obalela biso fort ba obalingara mingi mingi ba bi les trios d'enfer bi bongo vraiment bino bozara wana ba bonne mère les anti stress vraiment. Merci beaucoup à vous. Là je vois la maman chérie, maman José Loussadissou, maman Claudine Bokato là, aigle jaune manga à côté là, voilà. Maman Gina Mabia là, Rosalina Vetoussi là. Merci beaucoup à vous babi. Bonjour Nabino, bon début de la week-end, voilà. Aujourd'hui je suis là avec Gosse di Kambala, Gosse Candy di Kambala. Neve national, moi mon bali m'a beaucoup pété, ceux qui ça, je suis ceux qui ça na moté à takuto qui ba famille, aussi m'a beaucoup na poche, oko zwana ete, voilà, merci beaucoup à Adous pour na coaching, tout banda déjà, ma solo na biso, je sais pas Montréal, vous êtes toujours wana, vous êtes biso, plein d'ensemble et ça la kito comme ma casse gosse Kambala, bonjour. Ouais, bonjour maman Nanga Chacha, bonjour la famille Botamumba partout, bazo dans le monde.
Voilà, bon, il va s'en va famille. Ouais, ça va. Ça m'a très bien. Famille Bout de bonne santé, mais surtout. Film, ils appellent déjà la chaîne. Ok. Et donc, toujours c'est rare. La famille Bout de partout dans le monde. Va consommer film, va partager film. Il y a des à la meilleure façon il y a pour booster star na biso to lingara mingi za cuisine na Belgique. Voilà, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à toi Ibrahim Soupra, babi mon bière chérie Pauline Soupra, merci beaucoup à toi. Ils sont yango déjà et bandi voilà ceux qui déjà va savoir famille Bota et ça dans les calmes malgré ma combat malgré qu'on dit ça même mais ça les cas toujours dans les bons voilà. Gosse Kandi dit Kamala, nalanda ki bongo émission ya Gola. Namona ki tia ki loko mo image mo wana bazo prophétiser pona Silas. Voilà bazo baké batu bakoki ko bomaye, prophétie mo ya ki wana bakoki ko bomaye. Donc azala maye le meli solo wana. Na okoki on lisusu côté na biso na famille Bota. Côté liboso on a yoka ki profession ezalaki côté ya famille Bota que non maman la biso Belvi Kandi bazo mona cercueil liboso na ye asala keba na batu mususu donc mabe eza vraiment mingi eza na batu ebele bazo linga yete maintenant tala boino yo mona susu et pas ya Gola yana linga ki un peu to mikano ko solo lango non moni Bella Asambela comprendre balobara et l'eau nyonso eza révélé voilà révélé na oye bomba make bimi wala ils ont annulé sans effet. OK. On comprend. Ils ont annulé sans effet. Et puis voilà bela na mula mozala nango ba jeune salara ba ngomba matara nzamba kokanisa ka toujours. Le seul mutu mo ngai la mabe nzamba kokanisa ka toujours. Ezate que publicité ndayaki kwa sala te. Vous comprenez? Donc et puis tant baloba qui taboya ki na batia image wana boya ki batia audio wana et bato tetika ka balobi yango. C'est-à-dire que nzamba kokanisa na ba bien o ba bien fait ya sala. Alors côté ya bola biso moko précédente tout ça là qui na sir que tu expliquer que loko révélation na bango balobi entourage eza bato yo bango mo ba ya bola ndi bavanda na sila bango ndi bavanda na bazuma tout ça entourage eza bango ti de bango ndi bato na babu mo kozala là c'est différent. Vous comprenez? Très bien. C'est différent. Parce que ce qui révélation moi bima qui pour na belle vie, balobi ba te belé balinga côté. Vous comprenez? Très bien. Balobi bien, ba te belé balinga côté pour keba. Et là on so yo nzamba la kisi. Ate ozalaki na mabolo moko sala et kosimba lisusu te. Il y a une grande différence. Na oyoyo bazolo bagé entourage na yo baza mabe donc entourage baya gola bazuma baza mabe batande baza mabe banani batandresse baza mabe entourage na yi donc ake ba entourage na yi kasi mabe donc baya kolobela et puis le plus grave bango moko batu bazolo ba makamonge bazola tsake bazolo ba baza mabe. En plus de cela, bango moko, batu bazo komi lobele. Ko ya gola muta lobeti. Akebana, aussi la kebana entourage na ye. Na ozo kosa que entourage na ye, lui il fait partie. Ozo comprendre? Très bien. Parce que moni wa makamsu to loba na télévision. Poto ye ba makamnu to zo loba. Ataka na TVT, atanda lisanga le to vanda. Poto ye ba o loba nini? Ni place nini et puis sous kalango pour ça là nini voilà c'est hyper important on a bien il faut réfléchir ça 7 fois avant obimisa maloba no bo bato ba yoka donc yo le ki na TV parce que yoka ki yoka ki kuna belvi ba prophète to ba sana nzambe ba pesi révélation moko yo po lingo ko memango na ngambo na bino transformer message à l'ébimi sur Kizeng.
Nde ba voice na ba mo ebimise vraiment ba kizengi. Ebimise kizengi parce que osa komi funda yo moko sans le savoir. Que kutu babisi la asambela pour entourage nae bazala pour ça roboma. Mais entourage ce sont des personnes bazara pembe nae. Batu bazara pembe nae za bana. Ba binongo ba yagola, ba tendresse, ba zuma, pédona ba vous comprenez. Donc c'est-à-dire que binon de mon entourage naï. T'es sur la pembe. Très bien. Non finga t'es sur la pembe. Voilà. Binon va poser entourage naï. Bella balobi n'était que entourage naï. Ba des mères, ba gosse ni kambala, ba munir ba zone ngaba bomote. Balobi on va te belé ba sepela na yo te. Wana c'est la question na yo de na yo. Babi ba te belé ndé batu ba sepela na yo te. Balobi entourage na yo te parce que entourage na yo eza bato balingaka ye et puis tolingaka ye na motema moko moto ezala sisa mea pardon moto alingaka bela te mpo ayaki na profit akendaka na ye ye moko sa babenga na ye moto akala na ye salite na ye monanaka boye ndeti bazuma ndeti bayibutu moi je te dis sérieux naosolo note omoni lelo na bango malembe olana posa bato batala biso basani bacomprendre parce que na koganga bato batala biso bacomprendre te nakende ngo mpena na douceur donc bato balinga belle vite moto nzambe oyo azalaka ngo adégagaka wana omonaka yo moko okangibisaka nosa babenga na ye omonaka lo moko moke moko obimisi te ya mabe no makambo no motema ozalaki nango neti bato neti bayibutu exemple po kaka batiaki yo na role te okomobinabina bo ozo comprendre donc obosani babolamu nyonso oyo yo moto asala yo mpo na mabe oyo mpe asali yo te parce que so olobi to otuni mabe nini oyo asali oyo silikeli oyo komona lobiso ba n'importe quoi akoyebi biso te babenge nga na filme te mpo na casting nga na role nanga ezalaki est ce que mabe nini basali yo c'est-à-dire que nzambe kaka alingaki to comprendre motema mabe naki motu oyo yo oza nango pourquoi yo ozalaka pembe na belle vie na profit na motema mabe olingaka ezalaka yo yango no moi batandi wana là-bas. Voilà, merci beaucoup Gorsa. Dit Kamala, je sais que vous êtes nombreux au Bozo Landabiso. Voilà, na tant montagne que Komboana na se référé maman quand Zuma le bakike Naomi Barcelone yo tamu to le baté surtout ba bimisa ba vérité ba bimisa na nous mako abande ko landa présent Caleb awazo bonde la ebo. Est-ce que c'est vrai? Merde. Non, et sur la non pembe lelo. Pour bazuma wana ba sur le maram na ba ignorance. Vous comprenez? Très bien. Mais ba lo maram na ba ignorance. Mais lelo comment ça aux adou hein? Omoni monde ya télévision. Eza na ba réalité na mo ebele. Pendant ngi to sur la pembe yango moni na sur la no lelo bo. Pendant na posa ba tu vas comprendre. Parce que ma question na yo et c'est ngana réfléchir na répondre batu pour pas comprendre que bon les ba na ba TV ba réfléchir ça va te. Très bien. Monde ya TV maman na ngai eza monde du moko très 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 glissante. Vous comprenez? Même yon non oza journaliste boy. So kutani na bateau na début na yo exemple. So kutani na bateau yo balingaka kozala ndeti batu nyonso. Alingaka ka avant ya l'action musala il faut qu'il peut-être y aller là. Moi non expliquer sur au pembe. OK. Ya monde pena ya makamoko pena ndenge ezala. Ndenge tambola. Très bien. Bango bazuma wana bayebiki makambo ba acteur comédien tout ya ba musicien eza compliqué. Pour tout le monde de théâtre toyoka kutu pensa te ke o kinga nazwa kise mentel. Kinga nazwa kise mentel. Mais quand tu as musicien, tout le monde a rappelé que leader ou synthétique danseuse. Leader ou synthétique chroniqueuse moroboy. Il y a pas ça la musique. Leader ou oyo featuring ya fille wala na intel pour bayemba il fallait fille wala abimano na intel pour intel a pesa makam. Et ça la réalité oyo et ça dans le monde de la TV. Donc si on a un esprit solide, au poste de makambo ya mabe ebele na début na yo,
après na sima ta muso regrette ngo to ta muso po moni ke boza vieux to kutaki parce que ça yo muta liboso muto banda ngo te pe muto aussi lisati voilà mais eza pété que batu nyonso nde batu balekana ndenge wana o aza na esprit solide te okutana nango simbi batouche et puis commission un esprit là pour comprendre que non ezaki en tout cas fallait pas muso pe mona papa ndabi bon ya bien pour na comme na niveau fallait kana le kawana a comprendre ko pe na ndenge la yi là pour ne pas que na côté la Barcelone et na côté les tel na côté les tel non expliquer ce que réalité à makambo non ndenge zala voilà on se comprend très bien okutana na moto ya bien ana posa idée ka directement a idée pe ka directement okutana pe na moto ya mona nga pona idée pona zona bénéficier pe de loko mo pour les aider tout ça dans l'échange okutana et donc ça dépend de ce qu'on a yo moto oye ko na monde amour ça dépend de vous vous comprenez très bien et ça dépend de no mona que non bomina tikalanga na banda nanga ki na sa mama vepsa bon le voilà nango besoin et changer un peu le côté dans ça la rapport nango besoin vous comprenez ça dépend de la personne et ça makambo yo ezalaka ndengwana et puis bango pe ba yebi yango ke ezalaka bongo okomona peut que chacha moi ça gosse pour ba kutana na média isimbi susté na gosse akomi moi ça à 12 ba kutana pe kana à 12 na média alongo moi ça à 12 akomi ya migra po yena migra ba kutana kana média alongo moi ça migra akomi moi ça mundirba ezo elekela ka bongo na lobi teke bango nyoso eza ba ka musu pe ndenga ya na ye wana askela ne bela makambo wana te esimbeli ye pe avancer alors batika kwa kopakola Barcelone buzoba vous comprenez très bien batika kwa kopakola Barcelone buzoba parce que ça va makambo oyoyo tokuta yango bongo Barcelone a bandi ba théâtre na sima ba belé est-ce que Barcelone a bandi théâtre avant ba bébé to akufa ya yesetu na yo ni bébé to est-ce que Barcelone a bandi théâtre avant ba Miraes est-ce que Barcelone a bandi théâtre avant ba Lipati ba Mindondo ba nani Mutaka Lagos mon même alosa na Lipati boyi ayaka na groupe salon akipeka pembe boyi bazalaki vous comprenez très bien yo yebi combien te bo excusez moi pe yo yebi combien d'acteurs comédiens oyo avant Barcelone libaya ko sala mama ba théâtre ba kufa na malade ba bengi sika yo yebi donc c'est-à-dire que monde oyo ya télévision eza monde du monde eza mystique eza mystérieux eza la makambo na yango ka théâtre te ka musique te même nde tokandaka boye eza la ba réalité nango ka nde tokandi kocherche okozwa mpe mobali moko boye auti Turquie to Suisse to Gabon to Afrique du Sud to Kenya to ka baba Congo awa to Lubumbashi po amonaka yo kaka amonaka yo na TV yo kati na ba Congo ne bata ba mbongo bazali bato ebele nde baboya yango na tuba yo kati na ba boma wana bato musu bakenda mikili te me muta azaka na boma bima Congo te me muta poto ta moko kokana na zate azaka na buka kwa bima te me mutu moko poto na mbongo neti ya zate akoyaka kwa lobi a 12 etel bino so 5 na même États-Unis boke bobande ba bima ki sasa bima buka puteza la rauna ngolo bateke parce que mutazala na province c'est que azane loko te non badidi kino le bando banda ba sina ba province ta ba sa ba couple ba ba diama bando ba ko juisa ba diama moi na kisasa te diama na kisasa za la te vous comprenez mais donc monde ya TV eza na ba réalité ebele siko lokwa bango ba ya na système wana ya monde ya TV ya kolongola ba bilamba ko la saka ba njoto na bango yango bagi bando yasko ko pakola bango ba bikala na plateau na ba Castel na sali publicité te pardon Castel wana ta soyo lo bien ote ba somba bo melara donc c'est-à-dire que to beta lisolo on na posa ba comprendre batika ko yako ko pakola ba batu buzoba
tika Barcelone na sa vie na ye azo bukanda na na poto azo bota bana na poto bino na kisasa ah est-ce que vous êtes sûr que bana ni bozala bien éduqué bozala davantage que les bana Barcelone vous assure à réussir déjà parce que c'est pas dit que mon soit dans la mi kilinde a comme patron te mais ça na makambo oyo bino na kisasa boko sala te yeta na sima bana ni akosala ko mona Barcelone aboti na poto batangi kuna akosala musala ba ya ba chaudière te ko mateli kola ba nini ba tol te ni ya mageni te ya mageni ya te parce que adui mukanda ndenge moko na mundele vous comprenez très bien ba koyi ko anga d'ailleurs ko soit aboti mona kuna na ba poto ba zala na ba loi na bango mona aboti mika na mboko na bango directement aza la nationalité là-bas. Au continent en France directement Aza français. Aza pour n'attendre bon luka wo ba refouler yo ba pour maman ba ko refouler mais yé Aza la nationalité là-bas. Donc nenga Aza na ko masoda. Ako comme ministre. Au moins ko Obama te mutu mwindu mais président des États-Unis. Donc c'est-à-dire que ako comme ministre, ako comme na bureau nyo Aza la nationalité là-bas. Donc boko bana na bino bokota awa ba lesa ba fufa mimene wana ba kopi ko na bana ya Barcelone ça les savoir fond bien ba kopi jamais au kokana na bana ya Barcelone zo kota na poto. Alors le Cola a gagné qui déjà binayi même awa Barcelone ba chaîne ba dosi ya ndo kendeki ando coach mo mukena tia kemiki aosa la binayi ozo ko po mais ba ko pe ba bala ba luka pe ba sala ba bina bango. Parce que moi, il y a Gola. À Canada, moi, il y a Barcelone, il y a Tilo. Il y a Gola. À quel moment vous avez la foule ici? Babenga la foule ici, pourquoi Babenga naï? Oui. La brutalité est pour le baron Maba, tout le monde va venir à Boyi, Babenga la foule ici. Sur la foule ici, vous devez Babenga. Et bon, on a pas tourné par Oyambaye. Donc, et ça, jalousie, nous avons ça dans la banque. Il y a un monde qui est venu. Butuzalaki na yawa a réussir vie na ye mais amuta kosote na kisasa na poto to kubana raté to kubana raté na poto ba futa kabana aba futa kabana te et to solo la pembe koni ba tisi to lo baraté poto ça na mo paradis te daza pe envier poto pété mais non solo ne pembe na na poso ba to ba comprendre bo mo la ndonga complexité na lo bande vérité. Eza pembe non sur la pembe. Pour bino bazaka na poto boyi bangambo na olo. Très bien. Ba futa bana na poto ana kisasa ba futa bana te. Vous comprenez? Na poto ba ko joyo soin d'urgence ba zio na soin muta bongana na ta se ba futa ba facture après mais na kisasa so za mbongo te muta ko kufa. Et vous comprenez la différence? Chacha na poto muta ko so ba voiture ya $10,000 ba pesi yango en crédit, il se sait quand vous allez alors ba te ope mbongo mo boyo zo sentir en moté na kisasa to et sala makate donc ba différence wana ba petit détail wana ya wonne de social wana ya wonne muté ça la différence de biso na ba vous comprenez c'est-à-dire que biso to kokana kana ba tu na poto te o aboni ke na lo ba mabe ozanga na poto zonga kaskini ya katova au poto zalaka pasi au poto zalaka mabe zonga kasi na ki yaka tovan to solaka pembe mer na mususu po to sololaka ngo pembe ozo comprendre ba ba mususu po to sololaka ngo pembe ya bola na minute ndongo za boye oza na niveau ya Barcelone te luka muta niveau na yo po ya kofinga. Voilà, dans ce cas-là, na kati malobate katon bandi obeti solo wana ya Gola. Na mona ki émission moko a ute ko sala alobi ke yo Davina apa mutakala ya ba comédien soit kitio fanda maybe ko kimi ozo ko ka répondre te parce que oyebi biso ndenge tozalaka dans le même bleu mo ya bongo par là au cœur chichement ndenge Davina mutakala bana de la comédienne nyonso babima na ye. Ok. Mais ça problème terre. Si quoi comment mutakala yendie. Et la keno pembe mama mère. Oh na ba ki lelo. Dala na ba ki lelo. Akoma nani? Mutakala yendie. Lelo na ba ki to kende nango
pembe naza direct nana posa te naluka na analyse mpona pesa baréponse na makambo eza nango clair noir blanc sur papier ye azalaki mutakala ya bacomédiens lelo aréussir akomi mutakala ya bateme ya indien voilà pe abakisi susu ke bamapango eza nango $500 na sele ye mpe so asombi lopango na ye ya $500 abeti angare na ye atongi bandako na ye ata mibale misato epe akomi mama lopango batika kogrefele bango mapango eza vanité de vanité ya bangare omoni elo na sepeli na makambo eza nini eza ke lui-même il a compris que na mokilo nde nzambe basala biso asala biso po tokokanaka te oyebi okoloba kenaka na lupango naka na ndako boyo otali ndako ya gosse likambala omoni yayo ndeti fo bandela tosolola tosolola pembe mutu te mutu aloba na yo te yo mona mutu te moko moyima estce yenga mpe ezaka ndako ozo comprendre aoloba parce que même eloko mwa $500 aa nango te yango moni elobisa ye n'importe quoi moni ntango akokenda sombi yango ya $500 abeti anga akesiko abeti tour par hasard bamemi bo akesiko park davina aoyoka soni kololakisa ngara na ye nakabisa omoni oloba parce que nano somba lupango yango te ozala kopete mais soko ozalaki nango otonga banga ntango ngo omona ndako ya moninga yongo ngo omona minaki te oyo yango eza ndako te ozokomprendre yo mono ngo omona parce que mone toyimaka ndeni ngalaka na voiture te nalekaka na tv mpona mata moto omwana nazwi kashine natondisi nazwi kabuli to na cheboy na yoka soni ya mata moto bato bayebi nga dos batalaka nga na mata moto mpenza atonga misisa wenga to misisa jibe mais so opeye kaka ngo so opeye kaka ngo okomotambola nango moko mosusu omona oyo embouteillage ozo comprendre otalobi niveau embouteillage oyo bino botika nga na ozwa moto mpo naza pressé soni wana ya moto esali nini elongwe ozo comprendre soni wana ya moto elongwe pourquoi parce que déjà so okoma na car ya bien oyoka so bato so te bike bato bekenaka na voiture donc pressé donc na motunu kuta olongoli makambo ya soni mais ntango oza na car te obanda otia makambo na motu na yo ke bato bakomona nga na omata moto mokomosu nake kozwa josi ndena na pali juste des nawe les formidables on a qui ici après il y a Félix choisir quoi voilà anga beta concert moko na nini interdit anga beta concert moko na même ligne abenga bidika mbala lobi to kende babengi ngapa gérant wana poto solo là pour na beta concert na même ligne na bimi d'accord joie na palini na somololo wana na lingwa ceux qui na zone kinda et ba teli moi tout zone kinda na kone ko compliqué ba ma na lingwa la baba bana bombi azalaka na jeep moko ya bien danger na komi chez likolo yini mbala moko mbule linge beta na koti na palais to vani tobeta masolo papa rendez-vous va to kende kuna ba komi da ko benga yeke manager aza déjà mais biso plus toza mbula abisinga bi toi na shooter photo ça nini ok abimi adimarika tokoti na kati ya jeep tobimi to tobimi mai na ndenge tondaki na ndenge bambouteillage ezalaki moyen tokende eza te tobaluka mpena tozwi mpena kaka tozwi biso na kati ya lupango tobima mpena mbula na beperme ya babala na ye tolati na nzoto tozwi moto biso na tosani c'est cette destination tokomaki mpe tosigne contrat wana concert esalaki nini ebeti ye ya bola apeye nano eloko ya $500 ntango obeta banga ndako comprendre ke no david azaka pena nde na pali oyo yanga bakobe yanga mama lupango te ya baplace mosusu tokosoma me otyekaka bangulu okokolaka bangulu na basusu poto be kuna mama kapela alobi ke guerre ozala l'homme est populaire Silas apekisaka bango te parce que Silas azalaka atikaka bafan na ye basala oyo etali bango parce que ye aza na temps te ya kopekisa fan ndenge koto obela apekisaka longolisaka bato ba émission so osali wabi te place wana na sepe nango te kata émission okotiango te keboye Silas kuna azalaka na temps wana te parce que fan batikaka ye azala libre fan bakangaka ye te omoni yango na toyosaka bino chaque jour eza makambo éducation c'est très important moto azala bien éduqué na parce que
star na bino moto bino bolingaka ye pe face à la fan na bino wana no ezali ya liboso bino boza ba fan na ye ye pe face à la fan na bino ko courant eleka bien tant que yaza fan na bino te bino ka ba fan na ye c'est que bosa lelo te courant zo leka bien te c'est que courant eleka bien te moi na maison mère où est rapport à batu po ba fan ne ba lobaki to soyez courant wana eleka il est le fan de ses fans vous comprenez donc bella akoki jamais kolinga mutu aza pembeni eto mutu alingaka ya zala mal efficace n'importe biso parce que lokwa tolingaka inde tinga zanga cousin na ye bato pe bazaka pembeni na ye wana lokwa balingaka ye po bayoka mutu na bango star na so tolingaka alinga to zala ndenge ni po ye pa yoka biso asala ka opso tolingaka ya sa azala voilà yango mona bengana ba gauche na ye ba Gabriel bato mutu ya mabe oni so ba noela mutu ya mabe po yoka bato bazalaka na bango ke bana bato wana baza bien te ke bana bato wana ba bien te so ayoka biso te ayoka entourage te mbele bato wana ti lelo banga bazala entourage te banga batika na so mais le kola yebi ke ba protéger ye pas protéger ka bango yango no moni courant wana ezoleka bien yango no moni biso toleka na TV poto finga te to semme biso sur la 40 minutes je sais pas sur 30 au tikolo ka presque fingi te parce que nami ke cousine nanga so na fingi bien encore c'est le fingi pourquoi alors pendant que ça nous tient ma passe déjà mot d'ordre pour les lots vraiment yedou yo na habité déjà ne to sebe biso so so mais ça na biso atani no ya mangana bo et ça na presse ministre fi tout so les gars so exemple la lobby so un exemple la lobby ya bo la lobby ndeko to poser une question que Davina mutakala ya ba comédien so ne tsa exemple nga sur réponse que ceux qui a comment les lots mutakala ya ndie moko mais yo mutakala ya teka c'est que na lobby momo iteke ya zaka na mutu moko kateka teka mo muketa ndo lokai la Bible nous dit maudit toi oyo amoni mutakala ya mukolo ya ndo la teka ba mutakala ni combien de fois alors basé ma teka combien de fois donc c'est-à-dire que si to sola na yo mutu nyonso azaka na passé na ye na tu ebisa yo ye ya kola babengana na fui d'ici d'ailleurs pour babengana vous comprenez même maman na bango nde azana ba passé na ye o eza pe kele tout soit pas na toilette c'est pas regretter ah ngapela nde komete to solo la ah ngapela nde na koma pela sila lelo boy ah ndako sali kambwana te so ba de la plan mukili na ko bandelo wana te c'est-à-dire que mutu nyonso aza na passé na ye mais o eza hyper important na vie mutu ezali rendez-vous na kita na kitata voilà rendez-vous na ki maman voilà ndenge lelo Davina za maman lupangu ndenge lelo Davina za marié never de mariage yango wana nde vie. Voilà, merci beaucoup à vous Gosse du Kambala eza avant de te émission sur Malobikana. Ah ben merci na yo na ton président lelo vraiment na conseil au président Bazuma ba mikolo Zuma za garde du corps abela ayebi pourquoi il va bien là maman ibutu ayebi pourquoi il mora kimi donc moni océan linga salité te et refula so ko di salito moni refula donc belle pesa océan donc so za muta salito mona ka yo musika OK kota bata utindi kwa zate kota bata kisi donc voilà merci na to pesa ngale merci na 12 mutaki na simabili poko c'est Kambala maboko pete soki ezali mobala précision so na roya so na bino kopesa donc so osengi ata osengi ndenge nini soki eza te voilà président Jacques Naivi bambote na yo famille Bota ya Londres ya kati là on voit la maman chérie moi aussi respect na yo maman José Lusadisu respect na ye maman Claudie Bokatola respect place pour ça bon séjour na yo maman nanga Bibi Kamba na Suisse wana respect maman nanga Arlette Mwaka na États-Unis respect et puis ce qu'on se Kamba la tête de maman qui fait ça pour se casser la bonne nzila tout radio l'infirmière chef maman Divine Kamba respect parce que ça maman nanga. Voilà, merci beaucoup à vous Gosse du Kambala et reste de savoir que vous étiez très nombreux
de nous suivre à travers vos écrans, vos téléphones, vos laptops. Vraiment, que Dieu vous bénisse. À la présentation, c'était bien mon votre humble présentatrice Chancey Siana, la Cléopâtre, IGF de la presse, Mwana Suka, Lia Basongi Songi. Merci beaucoup à Elena David, princesse Davina, qui est encore Chantal Mobile, là je vois Francis Ngolou Balobi. Merci beaucoup à mon habillère Paulin Lissou, parce que je à téléphone qui tout comme ma casse. Et ça bon grâce à Ibrahim Soupra Salah. Vraiment je dis encore un grand merci à mon papa héros dans l'ombre. Voilà la similabilité de ça qui vont on a à 12 les grands formateurs Tatika formation na défaut babi et so vimi vite c'est que on a qui me la famille. Voilà, merci beaucoup à Ketia Moujane pour l'assistance. Merci beaucoup à toi mon héros babi bongo babi ndeko. Voilà, merci beaucoup à toi pour l'assistance du sousou. On a invité dans la Ezala Kibungo Gos Kandi Dikamba la mobile la précision maboko pète ceux qui allaient au Suisse ceux qui étaient en tout cas tout le maboko na poche oko zwana yo tenga na lobaka na ngelo te na sarabino bo s'abonner bo liker bo partager bo commenter bino pe onan bo s'abonner bo s'abonner quand pandi wana o s'abonner ou activer cloche à chaque fois to ko tsa ba élément na kati ya chaîne na biso eko comme la bino na kati ya ba téléphone na bino. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à Dieu tout-puissant. Restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Actif Fina Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.